Chers frères et sœurs en Christ, nous voudrions vous présenter ici quelques consignes à respecter chaque fois que vous devez prendre part au service divin. Voici les condensés. Chers frères et sœurs, afin d'assurer dans les meilleures conditions le déroulement du service divin dans le respect des mesures sanitaires requises, nous souhaitons vous informer que le port du masque est obligatoire. Après avoir pris place, merci d'éviter tout déplacement. En cas de besoin, vous voudrez bien vous signaler au service d'ordre et prévenir vos voisins avant de sortir de votre place, de votre banc, pour permettre à tous de vérifier leur masque. Bongo poete ozongisa masque na ona bisika yango na zolo et puis oyebisa baye bazanzinga zinga na yo poete ba pesa yo nzela ya kobima. Les cantiques ne seront pas chantés à haute voix. Banzembo ekoyemba mana mongongo makasi te. Vous pouvez suivre intérieurement les chants du soliste ou de l'instrumentaliste. Bokoki kolanda na mongongo ase makasi boyembi ya bandeko bakoyemba tope ya mabeti mandanda. Et nous exprimerons la prière de notre Père avec le masque. Le déroulement de la Sainte Seine se fera selon les indications du service d'ordre. Dans le respect de la distanciation physique et en portant le masque. La liberté de participer ou non à la Sainte Seine est laissée à chacun. La réception de l'hostie sera confirmée soit par un amen à voix basse, soit par un hochement de tête. L'hostie est à garder en main jusqu'à ce que vous soyez à votre place ou après avoir retiré le masque, vous pourrez mettre l'hostie en bouche. On peut chanter l'amen qui suit la bénédiction finale, mais à voix basse. À la fin du service divin, vous suivrez les consignes du service d'ordre pour quitter le lieu de célébration. En portant votre masque et en maintenant la distanciation physique réglementaire. Ces mesures sanitaires restent en vigueur à l'extérieur et aux abords de l'église. Toute sortie de l'église est définitive. Votre participation au service divin vaut acceptation et pleine entière de ces mesures sanitaires. Awa bondimi kosangana na kati ya losambo elekete bondimi mikano nyoso oyo pesami na minganga. La liste des inscrits étant utilisable pour les prochains services divins, il est inutile de se réinscrire. Mokando tokokoma bai basengeli kosangana na losambo lokola tokosalela yango lisusu na losambo ekolanda tina ya kokoma lisusu kombo mbala mibale ezalite. Merci de votre compréhension et bon service divin à tous. Matondo pona boyeki na bino pe losambo ya malamu na biso banso. Merci beaucoup. Atondo.
Nous invitons à la prière. Tozali kobianga bino na losambo. Prions. Tobondela. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. O kombo ya Nzambe, Tata, Mwana, pe Molimo, Mosantu. Père, nous te disons merci en ces jours. Tata, tozali kotonda yo na mukolo ya lelo. Tu as créé, Père, pour nous une journée très belle. Osili kokela mpona biso mokolo oyo. C'est parce que nous devons être dans ta maison. Ezali mpo toya na ndaku na yo. Et nous te disons grand merci, Père. Tozali kotonda yo botondi mingi koleka tata. Combien de mois, combien de jours que nous avons pleuré, nous retrouvons encore dans ta maison. Basanza boni, mikolo pe boni, oyo tozangaki kokota na kati ya ndaku na yo. Et nous t'avons dit, Père, pas parce que nous voulons, mais que ce soit ta volonté et aussi planifié par toi-même. Kasi tata toyebisaki yo ete ezala kaka kolinga na yo pe manaka na yo ebongisama na yo moko. Pour que le retour soit effectif. Nantina ete bozongi esalema. Et que cela nous apporte la joie, la bénédiction et nous consolide pour attendre la promesse accomplie. Mpo yango ememela biso esengo kimia pe libondisi oyo esengeli mpona makokisami elaka munene. Maintenant, Père, devant toi, nous venons comme une seule personne, une seule bouche et un seul cœur. Tata sikawa toye epai na yo lokola moto moko, monoko moko mpe motema moko. Pour prier pour l'un et pour l'autre. Pona kobondela moko mpona mosusu. Nous pensons ceux-là, Père, qui sont très malades plus que nous. Tozali kobanza bazali kobela makasi mingi koleka. Spirituellement comme aussi corporellement. Ezala na eteni ya molimo to pe na eteni ya nzoto. Et nous sommes heureux parce que toi, tu es notre Dieu et tu dépasses tout. Biso tozali na esengo mpo yo za mokonzi ya manso mpo lekaka nyonso. Et rien n'est plus fort devant toi, Père. Tata eloko moko te ekokoleka yo na makasi. Quand tu veux, tu fais. Soki olingi osalaka. Et personne d'autre ne peut alors remettre cela en cause. Moto moko te akoki kotelemela mokano na yo. Si nous déposons tous ceux-là, Père, qui souffrent dans tes mains, Tata lisusu za koyeba bazali konyokwama. fais voir le chemin à ceux qui en cherchent pour trouver la porte de ta maison. Ebele bazali koluka nzela. Tike topesa bango nzela mpo bamona bikuka ndaku na yo. Liés par de divers esprits, Père, laisse alors que, Père, tu les libères. Bazingami na milimo ya ndenge na ndenge. Kasi tata tikete okangola bango. Et que ton esprit seul les guide aussi. Kaka molimo na yo nde ekamba bango. C'est de cet esprit, Père, que nous parlons, que celui-là aussi nous guide à cet instant. Molimo wana tata nde ezali tozali kosenga yo mpo esala musala na ngonga oyo. Et que tes anges nous entourent. Tikete banjelu na yo bayeba nde kozinga biso. Et que ton œuvre soit contrôlée par toi-même, notre Dieu. Pe musala na yo ekengelama kaka na yo nkolo na biso. Père, nous te disons grand merci parce que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Tata tozali kotonda yo mingi koleka po toza biso meite na nzela oyo. Notre apôtre du district prie pour nous. Toma na biso a district azali kobondela mpo na biso. Et nous voulons être un avec lui. Tolingi tozala na bomoko na ye. Et dans l'union avec notre apôtre patriarche et dans l'apostolat, Na bomoko na toma na biso mokonzi pe bontoma. Père, nous sommes dans la joie de savoir que toute chose ira au mieux. Tata tozali na esengo koyeba ete makambo nyonso ekotambola lolenge longobani. Maintenant, viens, donne-nous ce que tu as préparé pour nos pères. Sika tata yaka pesa biso oyo bongiseli biso. Plus que ce que nous pouvons exprimer en parole. Koleka o biso tokoki kosengo na maloba. Père, nous te prions par grâce, accepte-nous. Tata tobondeli yo na ngolu ndimela biso. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na kombo ya nkolo na biso Yesu Kristo. Amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikati na nkolo. chers frères et sœurs, Bande kwa basi mpe mibali. et chers invités,
mpe bayangami na biso. Nous vous souhaitons tous la bienvenue dans la maison de Dieu. Bino banso tozali kotombela bino boye bolamu na katikati ya ndako ya tata na biso. Et aussi à ceux-là qui, par-ci, par-là, peuvent nous joindre dans cette liaison. Ezala bazali musika to pene o bakokangama na biso na nzela singa oyo. Que la distance ne soit pas une cause pour l'un ou l'autre pour s'affaiblir. Kozala musika ezala ntina te pona koyeba nde kolembisa biso. Et nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison du Père Pe tozana esengo ya kokutana lisusu na ndako ya tata après plusieurs mois. nsima ya basanza ebele. Aujourd'hui, nous avons la parole dans Psaume Lelo maloba ezwami na katikati ya mokanda ya banzembo 126, versets 3 et 4. na kati ya mokapo ya kama moko tuku mibale na mwambe. Nous lisons, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Maloba eza na kati ya mokanda ya banzembo na mokapo ya kama moko tuku mibale na motoba zela ya misato kino zela ya minei. Nkolo asaleli biso makambo minene, tozali na esengo. Nkolo azongisi bakangami na biso lokola mai etondisi maziba ekawukaki. S'il vous plaît, prenez place et que la chorale nous... Un morceau, s'il vous plaît. Merci beaucoup, chers choristes. Matondo mingi bandeko bayembi. Mes chers frères et sœurs, chers invités, balingami bandeko basi pe mibali pe papa na biso. La joie est grande de nous revoir dans la maison de Dieu. Esengo ezali munene mpona komonana na katikati ya ndako ya Nzambe. Par rapport à la parole du jour, Na kotala liloba mokolo. Permettez que je vous parle d'une petite histoire. Ça s'est passé dans une famille. Un gars restait ensemble avec son grand frère dans la famille de son grand frère. Tout s'est passé mieux. Il y avait la joie. Mais un jour, comme cela peut arriver dans nos familles modestes, il n'y a pas eu assez pour manger. Par malheur, notre bonhomme, il était parmi ceux-là qui n'ont pas mangé ce soir-là. Et lorsqu'il a senti la famine vraiment le terrasser, il s'est fâché. Il s'est dit, pourquoi seulement moi? Je n'oublierai jamais ce jour. D'ailleurs, j'ai écrit cela dans mon agenda. Pour que ça me rappelle que je n'ai pas mangé ce soir chez mon grand frère. Mais pourtant,
Zokande. Tous ces jours qu'il avait la joie, qu'il a bien mangé, Mikolo nyonso oyo azalaki na esengo azali mpe kolia malamu. nulle part qu'il avait écrit cela. Akoma ata esika moko te makambo yango. Maintenant, une question te revient, me revient moi aussi. Sika motuna etunami epai na yo mpe epai na ngai. Quel est l'état d'esprit que nous allons présenter à notre Dieu ce matin? Molimo na biso ekozala lolenge kani liboso ya Nzambe na tongo lelo. Parce que la parole est claire. Olilo beza polele. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Nzambe asaleli biso makambo ya minene. Nous sommes dans la joie. Tozali na kati ya esengo. Il ramène les captifs, non captifs. Azali komemela biso bakangami na biso. Comme les ruisseaux qui se remplissent dans des endroits où étaient trop secs. Lokola nde mai oyo ezali kotondisa maziba oyo ekawukaka. Maintenant, Sika. nous pouvons nous dire que depuis que nous sommes venus dans l'église et que nous sommes enfants de Dieu, on n'a pas de difficulté. Tokoki kokanisa ete uta biso toya na katikati ya eglise lokola toza bana Nzambe toza na mikakatano te. Loin de là. Yango te. Moi, j'en possède de temps en temps. Ngai yeyo nazala na makambo na tangu na tangu. Maintenant, il faut que je me regarde un peu pour voir. Sika oyo esengeli na mitala penza malamu. Si une fois mes efforts ne sont pas couronnés par Dieu, Soki ata mbala moko te makaso na salaka elatisa makamotole na ou Nzambe. mes soucis ne sont pas répondus, To pe kolela na ngai Nzambe yanolaka te. dois-je adopter l'état d'esprit de ce gars qui a gommé tout ce que le grand frère faisait pour lui pour une seule soirée? Est-ce que nakoki kolata molimo lokola mwana mobali oyo asili nde kopangusa bolamu nyonso Nzambe asalela ye mpona mokolo moko ya pasi? Ou que je vrai que non, le bien couvre le mal. To pe nakoki kosala ete bolamu oyo Nzambe asaleli ngai ezipa pasi oyo nakutani na yango. Afin que ces soucis-là ne prennent pas le dessus de mon cœur. Na ntina ete kokoso wana eba te kotondisa motema na ngai. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo. c'est ça cette petite question que nous devons nous poser. Wana nde motuna ya moke oyo esengeli to mituna. À l'époque, Na tango ya kala ils étaient captifs à Babylone. bazalaki baumbu na kati ya Babilona. En étant esclaves, Na kati ya kozala moumbu la main de Dieu les a protégés. loboko ya Nzambe ebatelaka bango. Et en fin de compte, Sima ya maso Dieu les a ramenés à Jérusalem. Nzambe amemi bango na Yerusalema. Pour eux, c'était un sujet de joie. Pona bango ezalaki likambo ya esengo. Et même le pays envoisinant, Ezala mboka mobimba bazalaki kosepela. le pays frontalier, Ezala bamboko ezalaki zinga na bango. célébrait ce que le Dieu d'Israël faisait parmi les Israélites. Bazalaki kotondisama na esengo na maye Nzambe azalaki kosala na Israël. Ainsi, ils ont dit, il a fait de grandes choses. Ndeboye balobaki asali makambo ya Ils minene. n'ont même pas eu peur pour raconter aux autres. Babangaki ata kutu te mpona kobeta lisolo na baninga. Et ils ont exalté ça avec joie. Mpe balakisaki yango na esengo nyonso. Ça, c'est ce que ce peuple-là a subi à ce temps-là. Pamba te wana nde makambo ekolo wana ekutanaki na yango. Et nous, à cet Bongo instant, biso na tango ya lelo. vous pensez qu'il est ce Dieu qui a fait à ce temps-là, mais pas maintenant? Bokanisi ete Nzambe wana asalaki kaka na ngonga wana lelo te. Non, il Yango te. continue à faire. Azali kokoba na kosala. Il fait de grandes choses aussi aujourd'hui. Azali kosala makambo ya minene mokolo ya lelo. Et il fera ça encore aux jours à venir. Mpe akosala na mikolo ezali koya liboso. Mais à toi Kasi mpona yo et moi de bien célébrer les grandes choses que Dieu fait pour nous. na ngai esengeli toyeba kosepela na makambo minene oyo Nzambe azali kosalela Mais biso. qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Nini Nzambe asali mpona biso? Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Atindi nkolo Yesu. Et il a accepté que le Seigneur meure pour toi, pour moi. Mpe andimi ete nkolo akufela yo mpe ngai. Afin que nous soyons rachetés par nos péchés. Na ntina ete tosombama na kati ya masumu. Et que nous devenions indépendants et libres. Mpe tozwi bonsomi. Voilà ce que Dieu a fait. Wana nde oyo Nzambe asali. C'est pour cela, moi, je me dis à tout moment, Nde ntina ngai na milobelaka ntango nyonso. notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un héros.
Nkolo na biso Yesu azali héros te. Non, parce qu'un héros, Te po héros. il ne connaît pas comment il va mourir. Ayebaka te lolenge kanya kokufa. Et comment ça va arriver. Mpe koyela ye nzenye nini. Ou peut-être pour sa famille qui va rester. Tope nini kosalema na libota na yo ekotikala. Et notre Seigneur Jésus-Christ savait bien. Kasi nkolo na biso Yesu ayebaki malamu. Parce qu'il a expliqué. Po ete alimbolaki yango. Je serai livré dans les mains des pécheurs. Ete nakotiama na maboko ya basumuki. Je mourrai. Nakokufa. Mais 3 jours après, je vais ressusciter. Kasi misima mikolo misatu nakosekwa. Il savait. Ayebaki. Et il a même vu ça. Pe amonaki yango C'est kutu. pour cela qu'il était poussé même à prier pour dire, Père, cette coupe est trop amère. Ndeti na kutu azwaki mawa yebisi tata kopo oyo eleki bololo. Si tu peux le carter. Soki okokolongola yango. Mais Kasi il n'a pas insisté pour que ça soit écarté. kasi ya telemelaki nzambe te mpo alongola yango. Il a dit que ta volonté soit faite. Ya alobaki ete kolinga na yo esalema. Et enfin, cela est arrivé comme c'était. Sima esalemaki kaka lolenge elobamaki. Mais un héros ne sait pas tout ça. Kasi héros ayebaka makambo nyonso te. C'est pour cela, notre Seigneur Jésus-Christ, Ndeti na nkolo na biso Yesu il reste notre Seigneur. atikali kaka nkolo na biso. Il demeurera notre Seigneur. Akoubela nkolo na biso. Il est notre Rédempteur. Pe azali mosikoli na biso. Il est celui qui est parti monter au ciel pour préparer la place et revenir nous prendre. Azali oyo amataki po abutaki likolo kobongisela biso esika mpa koya mpona kozwa biso. Dans les temps, il a accepté de mourir pour toi, pour moi. Na ntango ya kala andimaki kokufa mpona yo mpe mpona ngai. Aujourd'hui, il envoie encore les apôtres. Lelo oyo azotinda lisusu bantoma. L'apostolat est possible parmi nous. Bontoma ezwami na katikati na biso. L'évangile est donné, prêché dans plusieurs pays. Sango malamu ezali koteyama na kati ya bitando ebele. Voilà ce que Dieu fait encore à cet instant. Tala makambo nzambe azosala lisusu na mokolo ya lelo. Mais qu'est-ce qu'il va faire dans l'avenir? Kasi nini akosala na mikolo ezali koya. Il viendra te prendre, me prendre, Akoya kozwa yo mpe kozwa ngai. pour qu'on reste éternellement auprès du Père pour toujours. Wete tofanda mpona seko na seko pene na ye. Mais bien aimé dans le Seigneur, Balinga mikati na nkolo. là il n'y aura ni pleurs ni larmes. Kuna kolela ekozala te pinzoli mpe kokita C'est te. pour cela que nous devons faire beaucoup d'attention. Ndeti na esengeli tozala angele. Pour ne pas lâcher notre foi pour un petit rien. Na ntina ete tokweyisa bondimi na biso te mpona likambo ezangi ntina. Nous n'allons pas stopper les soucis du monde. Tokotelemisa bankokoso ya mokili te. Nous n'allons pas stopper la famine. Tokotelemisa nzala te. Nous n'allons pas même stopper la maladie qui peut nous arriver. Tokotelemisa mpe kobela te. Mais que cela ne nous entraîne pas à faillir dans notre foi. Kasi o wana esunga ekweyisa biso te na kati ya bondimi. Mais bien aimé dans le Seigneur. Balinga mikati na nkolo. Et encore, qu'est-ce que nous vivrons? Lisusu nini tomonaka. Nous vivrons ce que cela, le peuple là d'antan a vécu. Tozali komona makambo oyo bato mosusu nanu bamona te. C'est le peuple d'antan, comme ça a vécu, nous vivrons aussi de la même manière. Ekomelaka ekolo akala. Nde o biso mpe tozali komona. Qu'est-ce que nous vivrons? Nini tozomona. Il est dit, il ramène le captif comme des ruisseaux qui remplissent les sols qui étaient desséchés. Bayebisi biso ete azali kolongola bakangami mpe koya na bango lokola nde mai oyo ezali kotondisa maziba oyo esi ekawukaka. C'est la même chose comme nous. Eza lolenge moko lokola biso. Il n'y a pas de différence entre toi et moi. Bokeseni eza te katikati na yo na ngai. Entre toi et l'autre qui prie quelque part. To katikati na yo na mutu musongolo oyo azobondela. Et celui-là peut-être qui ne prie pas. To pe na mutu oyo abondelaka te. Nous allons au même hôpital, Tokendaka l'hôpital moko. même marché, Wenze moko. même magasin, Bisika kosomba moko. même cimetière. Nkunda mpe moko. Ils disent qu'il n'y a rien de différent. Bokeseni eza te. Mais un jour, Kasi mukolo moko. lorsque le Seigneur
viendra au jour du Seigneur, akonkolo Yesu akoya na mokolo na ye instantanément il y aura un changement qui va s'effectuer parmi nous. ya solo mbongwana ekosalema katikati na biso Comme la pluie qui tombe lokola mbulu eza kobeta et qui remplissent les étangs qui étaient déjà asséchés. mpe ezali kotondisa mabele oyo esi ekawukaki Nous vêtirons un autre corps, le corps glorieux. tokolata nzoto mosusu nzoto ya lokumu Et ainsi maintenant, nous serons près du Seigneur. na boye nde tokozala pene ya nkolo Et les autres commenceront à s'étonner. bamosusu bakobanda kokamwa Pourquoi? mpo na nini Parce que nous sommes enfants de Dieu. mpo tozali bana ya nzambe Parce que nous nous donnons maintenant aux lois de Dieu. mpo tozali kotosa sika na mibeko ya nzambe Nous voulons faire la volonté du Seigneur. tolingi tosala kolinga ya nzambe Nous avons accepté notre Seigneur Jésus-Christ. tondimela nkolo na biso Et yesu maintenant, nous acceptons l'évangile qui nous est donné par les apôtres. sika mpe tozali kondima sango malamu oyo etemi na bantoma Par la grâce de Dieu, na ngolu ya nzambe nous avons eu le saint baptême d'eau. tozwaki libatisi ya mai Et nous fêtons la Sainte Seine. mpe toliaka molei mosantu L'apôtre vivant est passé au devant de nous. mpe ntoma bomoi alekaki liboso na Il a biso prié pour nous. abondelaki mpo na Par biso l'imposition de sa main, na botieli maboko na ye nous avons eu les dons du tozwi Saint-Esprit. likambo ya molimo mosantu Et d'emblée, nos noms sont figurés dans les livres de l'agneau de Dieu. mbala moko mpe bakombo na biso ekomami na kati ya buku ya bomoi Il ne reste qu'à pratiquer la parole. etikaleli biso kaka tosalela liloba Et aussi à mettre tout en œuvre. mpe oyo nyonso tokozwa toyeba nde kosalela Au jour yango du Seigneur, mokolo ya nkolo lui-même le Seigneur, ye moko nkolo il donnera à chacun ce qui lui revient. akopesa moko na moko oyo esengeli Mais nous savons que c'est par grâce. toyebi ete ekozala na ngolu C'est ça qui va créer la différence ce jour-là entre nous et les autres. yango nde moto okosala bokeseni kati na biso na bato mosusu Mais bien aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo quand je pense cette parole, ntango nazotala liloba oyo je regarde que petit à petit nous approchons d'un grand service divin au mois d'octobre de remerciement. nazali komona ete malembe tozali kokende na losambo monene oyo tozali kozela na sanza ya zomi Devons-nous dire merci à Dieu? eske tokotonda nzambe Oui. ya solo tokotonda ye Mais quand? me kasi mokolo nini Dès à présent, nous le remercions. kobanda sasa yipi tozali kotonda ye Par nos caractères, na lolenge ya bizaleli na à biso notre manière de voir les choses. na lolenge ya komona makambo na biso En donnant le Saint-Esprit place en nous pour prendre des décisions. na kotikela molimo mosantu esika kati na biso mpo yango nde ezwa mikano En amenant nos offrandes dans l'église. na kati ya komema makambo na biso na ndako ya Pour nzambe que maintenant l'œuvre de Dieu aille de l'avant. na ntina ete mosala ya nzambe ekende liboso Nous offrons parce que nous aimons l'œuvre de Dieu. na lolenge wana nde tozali kolinga mosala ya nzambe Et nous allons encore offrir de plus mpe lisusu tokokoba na kobonzela nzambe au jour de remerciement. mokolo nde ya kotonda botondi C'est pour cela qu'il faut se préparer dès à présent. nde ntina bandeko na ngai esengeli komilengela sasa Sinon, il y aura beaucoup de raisons. soki te okobanda akoma moto ya masolo Ah, vous savez, j'étais trop malade. oyebi vraiment nabeli mwa mingi Dieu lui-même connaît tout ce que j'avais jeu de pensée. makambo mbongo nyonso na besaleli Oh, d'ailleurs, tu vois, le minerval des enfants, on pensait qu'il n'y aura pas la rentrée scolaire, mais on nous a brutalisés. Voilà, maintenant on a donné tout. kutu tokanisaki ete bana bakozonga classe te mbala moko bazongi mbongo nyonso ekei Ah, mais mon Dieu, c'est maintenant qu'il faut se préparer. wana penza malamu te kasi esengeli komilengela Il faut toujours mettre quelque chose à côté. zwaka deja ndambu otiaka mopanzi Qu'il ne va pas se vêtir au jour de Noël. nani oyo akolata te mokolo ya noel Qu'il ne va pas manger au jour de Nouvel An. nani akolata te na mokolo ya mbula Au sika contraire, celui qui est malade, quand il arrivera ce jour-là, il dira: oh Dieu merci, parce que je suis arrivé, je ne croyais pas. kutu esengeli toyebi ete motu azobela soki amoni mikolo wana akoganga nzambe na ngai matondo mingi mpo ngai yeyo nandimaki te ete nakomona mokolo oyo Il va se chercher quelque chose de son goût pour maintenant ça suffire. ntango mosu akokoluka mwa eloko moko na mposa na ye na ntina etamela Mais bien aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo notre Dieu n'est pas pauvre. nzambe na biso aza mobola te Notre Dieu ne cherche pas ta bénédiction nzambe na biso azoluka lipamboli na yo pour que tu te le bénisses, po ete yo ebande pour kopambola que moi je le bénisse. to mpe ngai napambola ye C'est toi et moi qui voulons la bénédiction.
Toi et moi, nous cherchons comment survivre demain. C'est ainsi nous approchons de notre Dieu pour dire, il ne va pas nous décevoir, il va nous protéger. Même si on n'a pas trop, mais on peut avoir quelque chose. Et nous sommes heureux de dire merci Dieu parce que tu nous as donné ceci. Disons merci parce qu'il nous a ouvert l'entendement pour accepter la parole de Dieu dans cette œuvre. Combien que nous avons invités pour venir dans l'église, mais ils ne sont pas venus. Peut-être c'est Dieu qui n'a pas encore sonné leur temps. Mais pourquoi il a fait pour toi et pour moi? Pourquoi nous ne pouvons pas être heureux? Cette promesse de royaume des cieux, ça devait nous réjouir. Quand ce jour-là viendra, il prendra sa communauté épouse et il va monter avec eux pour célébrer les noces. Et vous savez c'est quoi après? Nous reviendrons ici-bas où il va maintenant ériger son royaume. Et nous allons commencer aussi à cet instant-là encore de prêcher pour que l'évangile atteigne même ceux qui sont restés. Je dis bien pour que l'évangile arrive. Mais je ne dis pas que coûte que coûte ils doivent accepter. Mais que personne ne dise que je n'ai jamais entendu de cela. Pour qu'il soit témoin lui-même de ce qu'il a entendu. Voilà ce que Dieu fait. Les grandes choses. Il les a fait avec les Israélites à Babylone. Il les a ramenés de leur captivité à Jérusalem. Pour Jérusalem. Et à nous, il nous a aussi libérés de l'esclavage de péché. En envoyant son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il meurt pour nous et pour nous racheter. Et il a envoyé les apôtres qui continuent maintenant à évangéliser. Et aussi, il va le faire dans le royaume encore à venir. C'est notre Dieu lui-même qui a tracé ses plans. Soyons heureux de célébrer les bienfaits de Dieu. Sentons-nous libres, car l'objectif de l'église c'est ça. Là où l'homme est plein d'esprit, plein d'esprit, pour maintenant appliquer sa foi aisément. Pas d'une manière forcée. Jusqu'au jour du Seigneur. Que ceci reste dans nos cœurs. Et que Dieu nous aide à y parvenir. Qu'il ouvre nos yeux pour voir le bienfait. Pour ne pas nous confondre dans des choses inutiles. Afin que nous entrions dans la joie éternelle. Amen. Amen. Je ne suis pas seul. Nous sommes avec l'apôtre Christophe. Cet homme de Dieu va venir ici. Que l'Esprit nous aide à travers lui. Pour que nous soyons bien préparés
pour le jour du Seigneur. na ntina ete tobongisama malamu mingi koleka mpona mokolo ya nkolo. Et la chorale peut nous donner un morceau bayembi ya nzembo bakopesa biso eteni ya nzembo pour préparer le chemin à cet homme de Dieu. mpona kobongisela mosali ya nzambe oyo nzela. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, balingami basi mpe mibali kati na nkolo, et vous tous qui avez trouvé grâce devant notre Dieu pour trouver de la place dans ces lieux. mpe bino banso baye bobeti bozingolu epa tata na biso na ntina ete bozala na esika oyo. Nous avons tous suivi l'adresse du serviteur de Dieu. Biso banso toyoki maloba oyo euti na mosali ya nzambe. Il est question de célébrer les grandes choses que Dieu a faites pour nous. Bazali koyebisa biso ete toyeba nde komatisa bolamu oyo nzambe asaleli biso. Mais ces grandes choses dépendent de la vie de chacun d'entre nous. Kasi makambo yango ya minene ezali kotala bomo ya moto na moto kati na biso. Parce qu'ici-bas, lorsqu'on parle des grandes choses, notre regard tourne directement à ce qui concerne notre vie ici-bas. Kasi awa na mokili soki balobi makambo ya minene bala moko misu na biso ezali kokende kotala makambo oyo tomonaka awa ose. Nous pouvons prendre quelques exemples à cet effet. Tokoki kozwa mwa bandakisa na makambo yango. Imaginez un jeune qui arrive au terme de ses études universitaires. Bokanisa elenge oyo akomi na suka ya bitelo na ye ya likolo. Il ne peut que proclamer la grâce de Dieu pour dire « Je suis arrivé au bout ». Akoki kaka kotatola bolamu ya nzambe mpona koloba ete nakomi na suka. Je viens de décrocher mon diplôme tant attendu. Nauti kozwa likasa oyo ngai nazali kozela mikolo ebele. Quelqu'un qui peut être pris en mariage, il ne peut que célébrer aussi la grâce de Dieu. Moto oyo azwi libala akoki kaka koloba nzambe asaleli ngai ya minene. Celui qui arrive à avoir un enfant dans ses bras, il ne peut que célébrer la grâce de Dieu. Moto oyo asili kobota akoki kaka kosepela na bolamu ya nzambe. Mais il y a d'autres circonstances qui peuvent changer le cours de l'histoire. Kasi ezalaka na makambo mosusu oyo ekoki kobongola maloba. Allez peut-être dans une famille qui est éprouvée. Kende naino na libota oyo eza na mokuya. Ils ont perdu peut-être le papa ou la maman. Basili kobungisa ntango mosusu moboti ya mobali to ya mwasi. Est-ce que dans cette famille-là, ils peuvent dire aussi que nous pouvons célébrer la grâce de Dieu? Na libota wana bakoki solo koloba ete biso mpe tokosepela na bolamu ya nzambe. Les uns peuvent conclure, Dieu ne nous aime pas. Pourquoi a-t-il pris notre cher parent? Basusu bakoki koloba vraiment nzambe alingaka biso te mpona nini azwi ya biso baboti ya motema. Et ils peuvent écrire même cette date-là comme l'apôtre l'a si bien dit. Bakoki kutu kokoma mpe mokolo yango lolenge ntoma alobaki awa. Pour commencer à commémorer cette date-là. Na ntina ete bakundolaka mokolo wana. Mais ils ne sont pas nombreux qui peuvent continuer à commémorer leur date, je ne sais pas, d'avoir décroché le diplôme universitaire. Kasi baza ebele te oyo bakoki kokoma mokolo oyo bazwaki nde lokasa ya etelo ya likolo. Mais imaginez que tous ces bienfaits qui peuvent être célébrés kasi bokanisa ete bolamu nyonso bakoki kosepela na yango ne concernent que notre existence ici-bas. ezali kotala kaka bozalisami na biso awa ose. Et lorsque nous quittons cette terre des hommes, mpe ntango tokolongwa na kati ya mabele oyo ya bato tous ces bienfaits disparaissent. biloko nyonso wana ekoyeba nde kolimwa. Mais il y a des bienfaits qui ne disparaîtront jamais. kasi eza na bolamu oyo ekoki kolimwa te. C'est pourquoi l'apôtre a cité notre filiation divine. nde ntina ntoma alobi ete bokoti na kati ya molongo ya baponami ya nzambe. Dieu a fait de nous ses enfants et serviteurs. nzambe akomisi biso bana na ye mpe basali na ye. Ce sont des acquis qui ne disparaîtront jamais. ezali bolamu oyo ekolimwaka ata mokolo moko te. Dieu nous donne la possibilité de célébrer la Sainte Seine dans sa maison. nzambe azali kopesa biso nzela mpo tosangana molei mosantu na ndako na ye. Est-ce que nous pouvons évaluer à juste valeur
l'importance de la Sainte Seine. tokoki kotala na lolenge esengeli ntina ya molemo santu. Le Seigneur Jésus a dit, Kolo Yesu alobaki, celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang, moto akolia nzoto na ngai te pe akomela makila na ngai te, il ne sera pas un avec moi. akozala na bomoko te na ngai. Et il n'aura pas la force résurrectionnelle. Pe akozwa bokasi ya bosekwi te. Bien-aimé en Christ, Balinga mikati na est-ce qu'on nkolo. peut voir la valeur de ces sacrements Tokoki komona ntina to motuya ya sakramento oyo. et célébrer la grandeur de Dieu à travers ça? Pe kosepela na bonene ya Nzambe na nzela na yango. Dieu nous a dotés des dons spirituels Nzambe apesi biso makambo ya molimo. qui font de nous des outils utiles dans sa main. Oyo ezali kokomisa biso bibenda mosala na kati ya loboko na ye. À travers ces dons, beaucoup de choses sont accomplies dans la maison de Dieu. Na nzela makambo yango makambo ebele ezali kosalema na kati ya ndako ya Est-ce que nous Nzambe. pouvons aussi évaluer à juste valeur ces dons spirituels Tokoki mpe kotala na lolenge esengeli makambo oyo ya molimo. et célébrer la grandeur de Dieu à travers ses bienfaits? Mpe koyeba komatisa nkita ya Nzambe mpona bolamu na ye Le oyo. deuxième aspect de la parole parle de la captivité. Maloba eteni ya mibale ya maloba ezali koloba bowumbu. Ceux qui étaient partis en Babylone, ce n'était pas toute la population juive. Baoyo bakendeki na kati ya Babilone ezalaki bayuda nyonso te. On avait sélectionné quelques jeunes qui avaient des talents. Bazwaki kaka bilenge moko oyo bazalaki na bwanya. Et c'était un manque à gagner pour le peuple juif. Ezalaki nde kobungisa mpona ekolo ya bayuda. Ceux-là devraient servir l'empire de Babylone. Baoyo wana esengelaki basalela nde mboka ya Babilona. Et vous savez ce qui était arrivé en Babylonie? Boyebi malamu nini ekomelaki Babilona. L'histoire de Daniel et des trois jeunes Bokanisa lisolo ya Daniel mpe bilenge misato. qui devraient se prosterner devant le Dieu qui n'était pas le Dieu créateur. Esengelaki bayeba nde kogumbamela liboso ya banzambe oyo baza nzambe ya mokeli Et te. malgré leur captivité, Atako bazalaki bakangami. ils avaient pris fait et cause pour le Seigneur. Bango bazwaki kaka mokano mpona bolamu ya nkolo. Ils n'avaient pas accepté de se prosterner devant n'importe quoi. Bandimaki te kogumbamela bikeko. C'était des grands faits que Dieu avait fait pour eux. Ezali bolamu ebele oyo Nzambe asaleli bango. Et leur retour en Israël ne devrait qu'être célébré. Mpe bozongi na bango na kati ya Israel esengelaki kaka etumatisa su bolamu ya Nzambe. L'apôtre nous a parlé de notre esclavage. Thomas alobeli biso bowumbu na biso. Nous étions esclaves du péché. Tozalaki bawumbu ya masumu. Nous ne pouvions même pas bénéficier du pardon des péchés. Tokokaki kutu ata te kozwa bolimbisa masumu. Maintenant que nous avons cette grâce d'écouter ces paroles, tes péchés te sont pardonnés. Kasi ntango tozali kobeta libaku malamu akoka malobo ete masumu na yo malimbisami. Est-ce que nous pouvons célébrer la grâce de Dieu à travers ce pardon? Tokoki mpe komatisa bolamu ya Nzambe na nzela maloba wana. Mais ce qui est important pour nous, c'est que Oyo ezali ntina mpona biso ezali notre corps retournera à la terre. mabele na biso nzoto na biso ekozonga na mabele. Mais notre âme et notre esprit revêtira un corps nouveau. Kasi mosuke na biso mpe molimo na biso ekolata nzoto ya sika. Imaginez mes bien-aimés dans le Seigneur, Kanisa balingami na nga kati na nkolo. nous aurons la capacité dans le royaume millénaire de paix Tokozala na makoki na kati ya bokonzi ya koto yoko ya kimia. d'aller proclamer l'évangile éternel même dans les domaines des défunts. Ya kokende kopanza sango malamu kino na kati ya mboka ngambo. Ce qui n'est pas possible pour le cas. Oyo ekoki kosalema te mpona sikoyo. Est-ce qu'on peut célébrer la grandeur de cet événement qui nous attend? Pe tokoki lisusu kotombola bolamu ya bolamu oyo ezali kozela biso. Voilà pourquoi nous devons rester fidèles à l'autel de grâce Tala ntina nini esengeli totikala bayenge ebene liboso ya mesa ya et faire bozenga. en sorte que nous ne soyons pas des captifs du péché Na ntina ete tosala ete tozala bawumbu ya masumu te. et que Dieu nous y aide pour que nous soyons des vainqueurs au jour du Seigneur. Pe Nzambe ye moko asalisa biso mpo tozala balongi na mokolo Yesu akoya. Amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo. je ne peux que dire merci à l'Esprit qui nous a guidés à cet instant. Nakoki kaka koloba matondo na molimo oyo ekambi biso. Dieu nous a donné tout. Nzambe apesi biso manso. Ça reste à nous maintenant d'accomplir ce qu'il faut accomplir. Etikali sika epai na biso mpo tokokisa oyo esengeli kokokisa. Et qu'est-ce qu'on cherche encore de Dieu? Nini tozoluka lisusu epai ya Nzambe? Il a sacrifié son Fils. Akabi mwana na ye. Il a laissé l'apostolat agir jusqu'à cet instant. Atikeli biso bantoma basala kino mukolo lelo. Nous sommes enseignés depuis que nous sommes devenus néo-apostoliques. Tokomi kote ya mauta tokoma baya na Et apostolique. l'Église ne se fatigue pas à continuer de nous prêcher toujours. Église ezali kolemba te na kote ya biso. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut que le Seigneur vienne maintenant se mettre dans le banc pour suivre maintenant la prédication à notre place. Il faut que le Seigneur aille lui-même visiter tous les enfants de Dieu dans nos communautés. Il faut que le Seigneur lui-même s'en aille pour consoler la famille éprouvée. Donc il faut que le Seigneur lui-même vienne remettre l'offrande dans la communauté. Qu'il balaye lui-même la communauté. On peut citer beaucoup de choses. Ça, c'est notre travail. Dieu a fait son travail. Ce qui reste, c'est notre part. Et au jour du Seigneur, là, ça sera sa part. Il donnera maintenant à chacun le chapeau du salut à qui il veut. Et prions à notre Dieu aujourd'hui qu'il nous donne sa part, la foi. Parce que la foi, c'est le domaine de Dieu. Le royaume de cieux, c'est le domaine du Seigneur. S'il termine là-bas, il viendra nous prendre. Et il ne prendra que celui qui est prêt. Mais disons, tout est grâce. Je ne dirais pas qu'il prendra que tel, non. C'est pour cela, préparons-nous. Soyons prêts à être utiles dans la communauté. Célébrer le Seigneur. Défendre sa cause aussi ouvertement. Mais le monde ne va pas nous laisser. Hein? Le monde va nous poser la question. C'est le salaire que ton Dieu te donne? C'est le salaire que ton Dieu te paye? Après avoir se donné pour lui toute la vie? Restons calmes dans de telles tentations. Ah, c'est ce peuple-là de Dieu que tu parles? Celui-là qui est venu te faire du mal ici? Et voilà comment il marche. Ne nous décourageons pas. Imitons le Seigneur Jésus-Christ. Il est resté assidu dans sa foi. Il est resté collé à son père. Est-ce qu'on lui a posé la question? Non, on lui a posé la question. Si ton Dieu existe, qu'il t'arrache de la croix. Que tu descendes. Mais il est resté calme. Bien aimé dans le Seigneur. Quand nous serons dans de tels moments de perturbation, restons calmes. Lui-même va intervenir. Et Dieu est là pour nous. Mais faisons notre part. Que le Seigneur nous donne encore plus à bien garder ce que nous avons eu, pour que cela devienne une partie de notre vie. Et au jour du Seigneur, nous ne manquerons de rien. Que ça reste ainsi gravé dans nos cœurs. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous préparer maintenant pour la Sainte Seine. On sait bien qu'on a perdu un peu quelques mois l'habitude. Hein? Mais on ne peut pas vraiment perdre le goût d'un mets qu'on aime, même si on devient vieux. C'est pour cela que nous sommes heureux
Ndetina tozana esengo. pour partager le sang et le corps de notre Seigneur Pona Jésus-Christ. kokabola nzoto mpe makila nkolo Yesu. Et quand nos péchés seront pardonnés, Pe tangu masumu na biso kolimbisama. personne ne peut nous accuser encore. Mutu moko te akoki kofunda biso. Ainsi, pour se préparer, Na ntina wana mpona komilengela. nous demanderons maintenant aux amis de nous interpréter un cantique de repentance. Tozosenga na baninga bapesa biso nzembo ya kobongola mitemo. Nous vous prions tous de vous mettre debout Tozosenga na banso totelema. afin de réciter la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Pona koloba losambo o nkolo na biso Yesu ayekwisaki biso. Prions. Tobondela. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, je vous annonce la bonne nouvelle. Omkombo ya nkolo na biso Yesu Kristo mwana Nzambe ya bomoi nazali koyebisa bino sango malamu. Vos péchés vous sont pardonnés, que la paix du ressuscité soit avec vous. Masumu na bino malimbisami pe kimia ya mosekwi etikala na bino. Amen. Amen. Père, nous te disons grand merci. Tata tozali kotonda mingi koleka. Tu es notre Dieu. Ozali tata na biso. Tu nous pardonnes nos péchés, Père. Olimbisi masumu na biso tata. Et tu ne veux pas qu'un seul reste. Olingi te moko atikala. C'est pour que nous soyons collés toujours avec toi, notre Dieu. Ezali mpo tokangama kaka na yo Nzambe na biso. Père, nous te disons grand merci pour cela. Tata tozali kotondo mingi koleka mpona Pour yango. le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ que tu as pu accepter. Pona komikaba ya nkolo na biso Yesu oyo ndimaki. Père, ça reste valable et unique. Tata etikali na ntina timo mwa lelo. Plus que ce que nous pouvons exprimer en parole, Sala mingi koleko toko sengo na maloba. nous te prions, Père, en union avec l'apostolat. Tozali kosengo tata na bomoko na bantoma. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na kombo ya nkolo na biso Yesu Kristo. Amen. Amen. Maintenant, nous nous préparons pour la Sainte Seine. Sikawa toko sanga na molemo santo. La table du Seigneur répète. Mesa ya nkolo ebobisami. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine. Je dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen.
Maintenant, nous sommes tous invités à prendre part à la Sainte Seine. Prenez place. La chorale. Nous pouvons nous mettre debout tous, afin de clôturer le service divin par la prière. Prions. Nous te disons merci, Père, de ce que tu as fait. Ton esprit, Père, nous a guidés jusqu'à cet instant. Ne nous retire pas de ça, Père, que ça reste avec nous pour des décisions à venir. Bon et tendre Père, nous pensons aux malades. Que la guérison vienne de toi, Père. Nous prions aussi, Père, pour l'autorité. Nous prions aussi, Père, pour les agents sanitaires. Père, tous ces hommes que tu nous as donnés, ils ont besoin de ton esprit et de ta guidance pour qu'ils essaient de bien travailler pour nos pères. Père, nous prions aussi pour leurs familles. Nous te disons grand merci de nous avoir ramenés encore dans ta maison, Père. Et que ceci reste pour longtemps, Père. Nous avons amené aussi nos offrandes dans ta maison. Accepte ça, Père, comme l'offrande d'un enfant. Que ce soit comme une fleur aussi qu'on donne à son parent. Et que ça prenne place, Père, au centre de ton cœur. Et que cette offrande, Père, profite pour l'avancement de ton œuvre. Que ça ne tombe pas, Père, dans des voies inutiles. Tes enfants ont toujours aussi des suppliques. Tu connais tout un chacun par son nom. Que ta volonté soit faite, Père. Nous prions pour ceux qui manquent la paix dans leur foyer. Aide-leur, Père, à retrouver la paix. Nous prions pour la joie de chacun. Père, maintenant sur le chemin de retour, protège chacun jusqu'à ce que le dernier va arriver. Bon et tendre, Père, que le Seigneur vienne nous prendre. Que personne ne reste, Père. Que nos pas soient orientés par toi-même.
Père, dirige ton œuvre toi-même. Sous la direction de notre apôtre patriarche, notre apôtre de district, et dans l'union avec tous les apôtres. Père, tes serviteurs, tes enfants. Père, nous voulons être un avec eux. Plus que ce que nous pouvons exprimer en parole. Par grâce, Père, nous te prions de gestes aussi bien-aimés. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit restent avec vous tous. Ozenga yankolo na biso Yesu Kristo bolingo ya Nzambe pe bokangami na elimu esantu ezala na bino banso. Amen. Merci bien. Prenez un peu place que la chorale interprète un morceau pour nous. Merci beaucoup. Matondo mingi.
Amen.